Bote na balandi nyonso ya tokomi wapi ezalaka toujours o abino epenge Fofana o esalaka esengo même ata na telemi na lobby bato bazo comprendre que voix auto waka na télévision. Est-ce que na kosi aza na droit na RRT mais ya kosepela to ya koloba eza bon retour na kulutu bosolo na politique ezala ande boyi esenge to sa bokesedi na bango. Oui, go tanga na efasik, oui, go tanga na ipen, mais volontaire ko sala musala, eza différent. Oui, go za keno, oui, naza mokumbi mutuka, naza mokumbi mutukutuku, mais go tia penda esprit na travail, yango nde likamboti. Na plateau naza na mona mboka docteur Kabe, to lobaka plateau za pona bato nyonso, soki yo oyaka te parce que za na makambo ya olobati. Oza mamba hotel sabatuti. Mais to separa docteur Kabe parce que a travailler kana Kinshasa. Pe alira na télévision na Kinshasa, pe alongo à Kinshasa, ake Gabon, ake Benin, ake Côte d'Ivoire, pe musala na ye ekendaka France, ekendaka Belgique. Même munganga o atangeli comment ya kochuba tonga na musisa et arriva ko pese loboko. Misisa emonani, ma raté musisa. Yango na yebisaka bino buyi. Soki ozui engagement docteur Kabe. Zongelaka docteur Kabe. Yena zana sekele, ako changer kisi. Toi akobakisa dose, toi akokiko matisa, toi akokiko kitisa. Ngai musala nanga, eza kozwa docteur Kabe. Ngai nazo kende Matadi, toi nazo kende France. Mais nini na minute oyo zo kana to o makanisi na yo o matisi to lingo talisa ba Congolais. Nasuki wana. Mais soko ye pas docteur Kabe, ozo kalibu mupasi, ozo kosa ye koza na ba myom, c'est faux. Soko koti na douche, ozo douche sonité. Okolongola pena bilamba okozwa savon okozwa linyuka okonika nzoto so okutani na ye expliquer ye oyo za ye pe akoyeba oyo akosala apesi kisi oyoki bien te izonga ipa na ye Docteur Kabe mbote ndeko Fofana mbote magazine tokomi wapi mbote chaîne oyo na yebeli yango eza mikolo oyo mais eza chaîne ya kala. Et puis, mbote Manix Kimbolo, mbote Ndeko Nangai Oyo Elezer, député national, grand maître à Pession Mbote. Mbote Naba cameraman, na botsa na kate. Moi na mobile Oyo, malgré, Tozan Soso na été trésor. Tozan na ina kati ya musala, mais dans zoto de Eza esprit. Soko matina plateau moni micro comme na trésor Zolo, c'est ça. Pas mesana ko filmer. Et puis moi na mobile Oyo azaka jidoka, na kutana kana na bandala. Dieu makesera. Grand maître Pession Mbote, makesera, bozala makasiti. Na loba na bino boye. Ndeko na ngai, ezala commentaire te. Ngana loba kana bino, œuvre ne tombera jamais. En tant qu'œuvre en esprit. Mutumoko alali na tongo, ote gamet papa ye, bosuki ngana loba kaboye, bosuki sanga. Fofana. Papa, premièrement de Konangai, eza malamu pona koyamba grand maison. En tant que généraliste toujours à Bazin. Na lobby eza vraiment 5 sur 5. Représentant Etienne Tshisekedi B52. 5 sur 5. Osara fierté aux Africains. Drapeau ya mboka na bino eza grand maison. C'est le temple du roi Salomon Zamba Salongolu. Temple za koloboye. Maison. Et sika mayele na bato esuki. Allez, il y a grand maison et bande. C'est ça. Maison. Eza kolobanen des doyens. Quelque chose aux magiciens tokosimba yo na nzoto na yo. Naza marabu na kosimba yo. Science okit, formation. Et loko ezali na esengeli batu batonga basimba nzoto. Za na nzoto quelque soit dimension na kosimba yo. Eloko eza na ngote. Yo ko bangela bino ko bangela ke biloko wana pona ngai eloko eza na ngote ndeko na ngamo bali. Naza ka fier d'être un tradi. Pona ko yebisa mokili ekotika ya Nzambe na seko na seko. Ozana ndeko na yo azana hépatite. Tout type de hépatite. 0. Hépatite A, hépatite B, hépatite C. Donc, ko benga ndeko na bino A, pesa pino, penza clarité, vérité.
ezalaki nini yo beta ezalaki okobenga kama il faut tobenga ye expliquer biso parce que bazalaki désespéré bayebaki te ke ndeko wana akolamuka kolamuka na sasi nini nobi akozala kufi te ezalaki bongo te akufaki te problème ezalaki ke batamboli akeye kuna eza mutu te songolo pakana yo mpo olingaka batambola mpo bamosukusa nde place bongonaka ngai nalobaka makasi koassire ngai moko na premièrement assurance sonas ezalaka ngai moko premièrement nayebisaka bato bongo ngai moko nazalaka sonas esiko nazo assire mpe bandeko mpe il faut pesa wozala assire epa grand maison mpo na nini ndeko nalinga nabenga tobenga na telefone mwasi na ye azokamwa elekeli bango balobi boye docteur Kabe zamba pambola yo mwana mobali oyo tala miss jaune hépatite B bayebisi ye boye papa atamboli kisasa mobimba bisika nyonso boyebaka ya minene wana amoni yango 0 alobi papa omoni nga naza desi na wuti esika te songolo pakana na wuti esika te nayebisi bino bango nayebisi bango boye ngai na koloba lokola nowe un soulard zamba visite nowe mpo na koyebisa ye boye omoni na kovisite pasteur te évangéliste te songolo pakana te cardinal te bishop te il faut na visiter mwele masanga oyo ayebisi ba eyebi boye yebisa bato basala bwatu manoke koya pendant 40 jours mokili kotonda mai parce que akokende ko visiter bango pona po bango basi ba changer basi ba changer motema mais il faut ko visiter solar wana tango azoro na 5 heures wana wa ay solar mutu moko azoro na sens moko azanani wana nani no wazalaka solar ameli basanga azo bebisa biso ponge ndeko na ngai après 120 ans mission accomplir tozo yebisa bato boy maladie incurable en général c'est leur réponse maladie incurable en général bakosa bino te soko zana ndeko na yo azana hépatite A, B, C. Bosuki sanga. Koyela nga na ebembe te. Yaka na mutu azotambola. Oyena ebembe kunda yango. Nana kotika na isika nzambe te. Nakana oyesi omoni Belchas. Belchas aza mutu moko za balinga ke makasi Belchas. Eza Biblia. Belchas nzambe apesa ke bozui. Na bozui apesa kaye. Il faut qu'on banga nzambe biso to banga nzambe place oyo bato bazokende ko sambelela eza hangar église eza Fofana eza Manix Kimbolo eza DJ Kwiku nde église eza député national de Konanga Eliezer a demandé pona ko présenter grand maître temple du roi Solomon na chaîne tokomi wapi ako na église eza pe susu lokola tokomi wapi bande ko nyonso wande église oye tikali eza hangar papa il faut bokota na Bible Belchas zamba yebisi boy Belchas na moni penza osakani penza na mulimu oyo zana ngwana ko banda lelo Belchas nazozwa mulimu na ngai oyo na pesi yo nde nazozwa yo tikali na nzoto na yo amoni penza lokola banda kosaka na Jésus na nzambe ye moko amona penza loboko ezokoma lelo Belchas lelo yeside nzambe na ngai zongisa nzambe bite lokola osali buzoba makasi lelo ye na ngaro oyo bato bazoya pona kosambela ozoyoka te lelo ifo nazwa Belchas eza problème etali ya wana eza Biblia nazoyebisa bato boye nakoloba boye ti suka mvome na traité mutu moko na vérité nifo na traité mutu moko na vérité
Soko mona na biso tika na benga en direct oyo kayo moko. Ngana ko tika ko banga ko tende ko nangai. Oyo zo mona penza na nobi babanga ka soyi muto bangisa wa zali mais soyi muto bangisa wa zate na yebisa yo boye tango za sur na o salaka ndeko na bien formé na avap naza bien ezabilo ko na lokote na zelate to koti classe d'abiso bien naza bien formé. AVAP, cela veut dire Association des volontaires africains en phytothérapie. Na kananga naza bien formé. Soki oye na ba maladie moko ya mike wana na neutraliser yango sans problème. Na biso ke bandeko wana ba yena ndeko na biso wana na ko tanga kombote. Lobi bazo ya pona ko pesa pona ko dénoncer message wana boko yoka bino moko. Usala akopte. Papa kope ya nini? Eza zoto ya ba. Moi ko yebisa Fabrice pesa ba $50 ba témoigner que depuis to bandana bino nani ndeko na ngai Fofana c'est presque 6e année yango. Okopesa ba nyonso ba mbongo dino zanango. La télévision et la radio, tout est en image parce que là, on a un docteur Kabé. Salaka, maison. Bato bango moko baya ko tatola. Ndenge to mona Jésus Christ. Baye ko kangaye, mais bazuna no litoyi kati. Bazui litoyi azongisi. Ça kotonga, ça opération. Pierre atkoti doute. Azui loboko atali, asimi makila. Litoyi za kozonga. Maintenant, télévision et radio, tout est en image. Ba témoignage, il y a des Konabiso, ba Congolais. Aussi, il y a des Sénégalais, ba Maliens, ba Zoya, ba Zobik. Bon, Obiso, moi, ba Congolais. Total. Comme on a Richard Ndjisi, il y a passé, il y a ma sous-baisse, il y a la prostate, mais on a qu'à dans une société, il y a sonde. Sauté par le France en moins de 2 semaines. Et tant qu'on a eu de 2 semaines, de 5 jours, dans le Longo, c'est moi qui peux sonner. Nandege na zoki premier vidéo bakisi na mêlé sili de sous deuxième ils ont pris la purge parce que on a eu ça vraiment ils font wami bien été ka seconde ba be ka tra dans sa société mais vraiment na yesu ko la rendez-vous na website en tout cas ça va et le côté rende et bima na ndenge ya pression makasi seconde ndenge za la kasi mais ça va papa mambolo ba eza ya solo to eza oyaki pena na sonde awa. Oui, na yaki na ngona kola sema betan carnet, je là. So na osala ina mo mikolo boni. On a sauté par le feu ça là 15 jours et 14 jours mais awa. Moi ni kanda yango le feu ça là 15 jours mais quand on a hier bo ibisi ngai na 4 jours na longo lango. Kaya yango ya monganga. Donc ça va combien wa de 15 jours, ça 15 jours. 15 jours, on va combien 15 jours. Dans ça, 15 jours, on va ballonner la gomme. Tant on a eu dans le vendredi, tant on a bandé aux oreilles, on a effectivement des ballons les en ballons les en haut, dans le Londres Sikoyo, qui c'est à on est sur on est à mon gars à combler, donc tu es à commander. Je m'en ai eu, vous êtes accompagné à Bissau. Nazomona papa. Sikoyo est-ce que ya solo siko masube comme obima. Tant batiaki yo sonde est-ce que masube kangamaki? Autant batiaki yo sonde zo subaka na sonde mais muke ya kokata kata mais ndenge ya pasi faut sentir parce que me batiaki ko justice na peni. Donc ils enseignent va passer magasin na difficulté news. Ya solo. Solo. Siko na minute obo masube comme obima. Na minute siko en tout cas siko bima déjà bandé la première na premier bidon na deuxième ya pige. Mais est-ce que makambozolo ba eza ya solo to eza boyo kanda docteur Kabé parce que ba te belé ba papé belé baza na malade oyo soki ozo pesa témoignage ya lokuta okondi o bango na erreur po ba kolinga pe ba ya a ko luka pe solution. Est-ce que eza mambo solo to eza boyo kanda docteur Kabé? Soki to na kosi oyo nyonso za monika ka cha médecin c'est la outil
il faut qu'on ait un banda de voir une échographie. Mon époux m'a pensé depuis le 28, là qu'il échographie. Le 28 il y a un comme docteur en gros là qu'il na échographie. Il y a un mais la échographie il y a un il y a solo bien d'avoir pensé une na kete. Papa, siko message nous copie ça na papa o batiaka tembe o baye barate que solution tic-tac ezalaka pona makambo o etali prostate. On a parlé de baba tchaka tembe. Mais mon nzambe a pesa minganga mais on dit maintenant peut faire ça la pour nzambe il me doit pesa pour voir la carte à bateau ou ça il faut s'appeler na kondi makaka. Exactement là dina wala la polité. Il y a solo. Kosa motu mo ina so kosa na kaka. Mais est-ce que otikala o mila ba kisité Ki sande na ndeme simiti. ya ndenge na ndenge. C'est malade yango umeli déjà. E umela kinga makasi. Et ça d'ailleurs baba inane. E inane kisenga ta ba 2 ans. Ba 2 ans. Na 2 ans on mela ba kisi. Na meli. Mais si quand on y a ouais pas docteur Kabé. T'as pas docteur Kabé parce que kisi na to kana ki kimia. Kimia na ndenge nini mama? Kimia na ko la sauter. Na zona la bien ko la bien. Oh. Donc kosuko so ne katani. E katani. Makambo zoloba est-ce que ça vraiment mambo solo témoignage na yo moko to eza boyokani o pesa témoignage. Eza ma solo nga moko. Olela ngombongo te mama. Alela mbongo te. Nga moko nzoto na moni ke kindazu kimia. Ya solo. Eza maladie nini? Eki tuberculose. Ya solo mama. Siko mama bate bele bazolando na minute batiaka tembe na kisi oyo ya docteur Kabé. Baloba ki apesa no mongo po pesa témoignage. Assurance nini ko pesa na batu wana par rapport ya oyo moko vivre et pas na yi. La pesa ke logo tenga na yaki na uza traitement nga mona meli bakisa moni biye ba uza traitement ba bika. Nini kok nini ko sala na docteur Kabé? Ah papa nazalaki na pasi ya ba vendre. En tout cas na tamboli na meli bakisi. Metango na moni papa na TV na bina landa papa. Yango na yaki awa na ye kaka mbala moko nazwaka kaka pe kisi ndambu nazwaka molange ya 1 litre et demi. Metango na kena na kuna sisi kuto kirte. Tango na kena meli en tout cas penza na yoki penza sava. Lobiko ezali. Ya solo. Siko ezala ki maladie ni yango bando to. Papa ba vendre pasi, ba vendre. Ava ko suba pasi, masuba soke vani na subite pasi. Ya solo. Ya solo. Do bando yo kapasi na masuba bongo. Yo kapasi na meli ba kisi ya munganga. Mais na yeko bika ipa ya. Mais maman, est-ce que vous malade des autres wana malade à calcul rénal et ça malade makasi? Est-ce que yona docteur Kabé boye banité pour bossa liko panabino, bo pesa ba témoignage à lokuta na batu batala rabino? Papa na moni na TV, na moni papa na TV, na moni ba maman ndenge bazo témoigner. Ngai na kele kuna. Mais à cause de la pression bon, on peut pas témoigner. Parce que malade des autres wana les autres ngisa bate belé, calcul rénal ba banga na nzela masuba. Mabanga pa na nzela masuba. Les autres ngisa batu. Na yepe a papa tali buke na ngai te. Ayambinga na maboko mibale. Ya solo. Mais est-ce que na minute est-ce que zo suba bien? C'est quoi la minute nazo suba bien papa, nazo suba bien naza bien. Naza bien papa. Ba passion les asute. Pasu wana mu doki na luba ezate. Awa, azala centre papa docteur Kabé. Comment nani maman? Comment nanga ndeke Christine. Maman ndeke. Maman ndeke nini oye ko sala awa epa ya docteur Kabé? Nazobela na mutema. Ozobela na mutema? Ebandika lelo bien essayer umela déjà. Si umela déjà na sali bambule belé. Esa bambule belé. O kendaki hôpital te. Nakelaki hôpital, nakozwa traitement esimbi te, nalandi na télévision, papa docteur Kabé alobi ozotraite bamaladi nyonso tu maladi incurable. Yango wana nga nayaki awa. Tomoni ona papier awa, balobaki eza maladi nini? Balobaki eza cancer du foie. Cancer du foie. O eza examen koto kendeki? Radio na télé. Siko tango ye awa et pas docteur Kabé ni nesale melio. Ka tu mbali boso apesinga kisi na ke na meli na yoki kimia tension kiti na yoki nzoto moto ezali susu te. Ngai komo na ngai Chuma Yoka. To yaki awa nande ko na ngai tonton Mayoka. Ndini ememaki bino awa. Leo bebiso awa ndeko na wa maladi na Kabinda. Na Kabinda bakoki te maladi na ba moni kisi ya retraité elaki te.
nde basali batini biso na mama yemo okuna mpe tomoni akomi kolobaka tomoni osimba te bokololuka esika tote malade na bino. Mama yemo toyebi ezalaka suka deja so na mama yemo soki erate siko bakoma otinda bino so wapi esika otinda elaki te eki so mama yemo te toke na campus siko ezali maladi nini yango d'abord? cirrhose de foie. Cirrhose de foie, hépatite. La maladie moko oyo kisi nango mondele na zongo te ya solo yango toyaki pa Moïse tokaisanga Moïse ya solo. Mais siko la boye awa na ye le omeni awa nini esalemeli kaka zwi kaka premier soin ndeko na butu alali kitoko lokola bébé ya solo seke alala bongo te andeko olala te chaque soir face à ma fièvre. Mais ndeko maladi otangi wana hépatite eza maladi munene c'est que leka ameli bakisi ya docteur Kabe maman alali bien nalobi na yo ye moko a thermoculaire. Mais est-ce que ça va aventure po batebele baloba ke ndeza boyoka na docteur Kabe est-ce que boyebani na docteur Kabe tele musu bosala cop moko ensemble asengi na peut-être pesa maloba po batu batala tokoyeba na docteur Kabe na ndinga nini ngala ndika tora sama docteur Kabe na TV ndinga nika de toyoki toye tomoni bikamwa na ye nazalaki na problème na mongongo oyo nabandaki komela eloko te saso te komela ata mai mpona mela ezali problème nalalaka te kolala pasi oye bakangi okingi ozonga boye bakangi nabandaki koyoka lokola eloko efandanga awa ekanga epuis nayaki epa docteur Kabe naomela bakisi nazoka so eloko wana te nayaki nalandaki ye na télévision azali docteur ya médecine traditionnelle azosalisa bamaladi ebele yango wana ngai nayaki mpo nazalaki na problème ya débit ya tension eza otungisa ngai komata mpona débit ya cardiaque nde bayebisaki ngai na makila eza koleka mbangu eza kotambola mbangu nde bayebisaki ngai na hôpital yango wana ningaki kaka namona docteur Kabe mpona te atraite ngai manda nakomi na centre ya docteur Kabe apesi nga bakisi na mbeli sikoyo nazosentir nzoto na ngai ekomi malamu tension eza komatamata tension ekomi malamu 12 vraiment na sentir nzoto malamu naye kwa nazalaki malade naye kwa na malade oyo eza otungisa ngai. Ozalaki na maladi nini mama? Nazali na maladi ya cancer ya mabele. Sikoyo maladi ya cancer ya mabele mama ntango okomi awa nini omoni? Namoni changement mpona ngai namoni changement. Ozwi kisi na mikolo boni mpo oloba bongo? Nazwi kisi 3 séances. Nazwi kisi 3 séances namoni changement wana nakomi senjambe ya docteur Kabe. Obanda koyoka ndenge nini liboso mpo yo olobaki oyoki changement? Nabanda koyoka mabele ezovimba mabele ezosalanga pasi ezalaki kovimba ezosala pasi kamwa tofina moko ebimai ngai na libele moko ya liboso wana mabele banda kosala pasi. Sikoyo ntango omeli kisi oyoki ndenge nini par rapport à ndenge obanda oyoka liboso? Nayoki changement pasi wana eza kaka eza esulte. D'abord eloko memaki nga awa ezali problème naza na deux problèmes mais naopesa mingi témoignage mpona problème ya mibale. Naza na problème ya misu bano dérange nga ça fait longtemps naleki même na bacabinet minene na ville mwana ntanga nkombo eza te na dernier cabinet nalekaki badiagnostikaki ngai donc parce que nazomona misu eza flou nakoka mpenza kotanga bien te epuis kotala télé lumière ya soleil ezodérange nga makasi. C'est comme ça que nayaki awa na bacentre oyo nakendaki ya mindele bakomeli nga 2 lunettes donc fallait la vivre na yango de temps en temps koleka mpona bacontrôle. Alors namonaki ke nakomene vi wana te parce que naza jeune 2 lunettes c'est trop. Natalaki na télévision namonaki publicité c'est comme ça que nayaki sur place mpona kose renseigner nayaki kose renseigner par rapport à renseignement bapesaki ngai nazalaki convaincu naobi nalanda traitement. Léo Todo Sorola, ça fait exactement 1 semaine et 2 jours que n'a pas dit traitement pour la problème à mise. Mais nous avons rassuré que les aventure changement est makasi, lumière
nakoloba ke na retrouver vision nazalaki nango avant bolanditi elongo moko na ngai ngai naza docteur te ngai naza chercheur te mais ngai musala na ngai eza kofanda devant micro koyoka docteur Kabe pe kotuna ye mituna yo mutu oyebi ke oza na problème ya hépatite oza na problème ya diabète oza na problème ya okoluka docteur Kabe okosolola les bâtonniers eza lokola ndenge mama Viviane na papa abengi bakongole na ngambo balobi ke non mwana mboka Claude tozomona ye te ma atikalaki na fondation nde balance avis de recherche moto nyonso akomona Claude aluka biso po banimero ezali docteur Kabe olobaka bien musala nyonso sa témoignage mobulu meme ngai naza conscient naza libre ya kotambola makolo ya kotambola meme na moto mpo nayebi ke nazwaki eloko ya motu te nayaka na plateau kokosela bato makambo te yango nabangaki eloko te nazalaka déterminé na plateau yo assurance nini oza nango na musala oyo na bilembo oyo tozomona pe qui est derrière docteur Kabe na aza ya nsima nao na makambo tout omoni oyo. La lutte contre nous. Derrière Rwanda, eza ba petit pipiyo. Bitumba eza makasi ndeko. Ataka maître azate. Pipiyo eza sima. Bitumba. Bien formé. Vous avez cadré madame. Nalobi bien formé. Denga naza aw. Nalobi boy bien formé. On a moqué les airs azate mais naza aw. Merci député national. Merci Ndeko Elezer. eloko na yebisaka yo ndeko na ngai kende liboso kozonga na mona yo nsima te kende na kotindaka yo na nani na nzete oyo ndeko na ngai ndeko nazosenga bino eza boye musala oyo nayebisaka bino mbala na mbala batémoignage bozomona wana eza commentaire te bato baza ba responsable tout type de cancer cancer du col utérin oyo ya matrice tumeur cérébrale, cancer d'intestin, ou ya colon, cancer de l'anis, cancer de pénis, cancer du sang, bosuki sanga, cancer des seins, cancer des os, dans le bien, tout type de tumeur, biloko nyonso vimbi na zot na yo, eza guéri. Avec la foi, tout est possible à celui qui croit. La foi, c'est notre victoire des temps de la fin. Nous avons besoin de condamner. Et comme il s'abîme, nous sommes bien. Peut pas reconnaître Ndeko Nabino qui a évi Moussala. Mais quand il s'abîme, non. Ce qui moutoue ya la mukina tongo. Oh, Ndeko Nangai, est-ce que vous docteur Kabe? Est-ce que Ndeko Nangai na kozana Nabino? Soki zamba lobi azui mais soki azui te mutu akosibino te ngana kokufuna mboka ya mutu te makambo etali mokili bobenga biso parce que po oza na lola te parce que ngana ebino toza na mokili jardin de deux eza likolo te eza na se nayebisaka bato boye moko abenga ngai papa na ngai makambo ya mbasu eske mbasu eza biloko eza tuba biloko moko ya mike wana ndeko na ngai obengeli ngai yango nakobenga yo wana nazotraite yango na soi natraite yango na soi wana maladi problème ya liboma nakoloba boye tisuka mpembe bon soki mutu ye moko ake kozwa makambo na ye nde toma bato ya bascience occulte bato balingi bisimbasimba mais eza na bamaladi mosuki ya moto mpenza alalala moki akraki zela na yebisa yo ka mosusu papa omoni nde yango nde nasekaka bino ngai naloba na bino jour moko ndenge ozotambola boye Fofana malaki ngai nayebi koza musulman mais kebana bamikanda mosusu oyebi jour moko tokutana na papa moko ayaki boye petit na ngai sentir grand maître temple du roi Salomon leki oyo ye babala ye esika moko songolo pakala totalaka makombo te mais
wana kendaki kolekisa kotanga ndeko na ngai kotanga bamikanda eza malamu kebana bamikanda mosusu kotanga yango okomi batrouble baye koyela ngai ye papa na ngai tomona makasi oyebi ngai esika ye nazali ngai nazokroire nzambe azali tosaleli ye matiti papa ndeko ameli papa wana ameli papa azongi normal mais eloko ezokopesa ngai pasi eza nini bandeko na ngai nalobi ntango bino bokimaka ngai na bambongo estce bobengaka ngai estce bosi bobenge ndeko na bino soki kaka docteur Kabe kisi peut-être baluki ndenge nini to respecter engagement te mbala moko mais eza na bato yo obikisi mapesi mbongo te babengaka te nzonebisa yo ntango akimi nayebisi bango boye bokende na masumu na bino soki moto abengi docteur abengi yo na kombo na ngai docteur Kabe asali ngai boye aza ndoki yebisa ye boye benga ye moko numéro eza affiché non aloba yango parce que naza docteur te c'est ça ntango bosalaka engagement nalobi benga ngai nasali effort ya kotuna ki ye docteur c'est ça docteur alobi ayebi kotraite mutu ayebi kotraite pese ayebi kotraite boyi yo ntango okei osala engagement ya docteur Kabe soki esimbi te zongela docteur Kabe mais docteur Kabe baninga na yo mingi babungi ezalaki na bapokwa boye na bajournaux ozoyoka adresse ya sika badekore mire bakomi moko nzoku bakomi moko kimbwe bakomi moko crocodile baninga na yo balimwe eza nini yo il faut balimwa batikala ngai medecine na bakoko na ngai baninga na yo mingi balimwe docteur Kabe je me rappelle en 2011 bamama epai bapapa epai ozomona bacouleur ya bakisi bacouleur ya basavon bacouleur ya baemballage tozonga na place wana bamira bamapango bato kodekore banzete nde namona mpe na babare moto azwi kaka basachet de makasu faiblesse sexuelle boma mama yo soko obomi mama akotikala papa tikalika ye moko kisi nini oyo ezaka boma mama mpe kisi nini oyo ezaka mpona faiblesse sexuelle na kisasa moto to aza docteur ya faiblesse sexuelle docteur nayebisa bino boye oyebi bakolege noyebeli ti bamusu baa koyebisa ndekole eza docteur Kabe aza mwana moke ngai na olezolimbwise eleza ayebise sava yaka na plateau bakima ndeko na ngai nakoyebisa bino boye docteur Kabe akotikala lokola lowe abandi kobeta 7 na ke maladie incurable en général sauf la mort tokotikala ko changer maloba te ndeko na ngai il faut balimwa eloko na kopesa bango message eza boye zoyenanga bango nyonso na kopesa bango mosali ya mpusu bakende yango zikida bamemaka basaka ya madesu docteur Kabe ya matata po baninga baya na mbonda basuki na zelo na maboko eloko na koyebisa bato boye temple kotika lokola biblia ata otangi bible na téléphone mais vrai pasteur faut penda telema na cher afongola bible oyomoni ndenge azoluka mukanda nalingi nanu tokende nanu mpo nalingi na cité todécouvrir ngai na bato bazolanda biso ntango docteur Kabe alongwe kabamba bosali tokomi na kabinda yokana osali combien d'années na kabamba mais kabamba tosali presque 8 ans sadi na bukoko kabamba route principale 2015 asali 8 ans c'est ça 8 ans alongwe place wana abengi mutuka peut-être 207 to yas ememi mesa ya biro na kiti na ye ya rouge wana ya biso moko mutuka ya biso moko ye aboyaki kozwa ba 207 na musalo asomba pe mituka ememi biloko ekei docteur Kabe ake na studio to ake na séance te na bokasi ya Manix Kembolo mwana mboka Fabrice
moto azala na réception wana totala esika yango toyeba bato ya bukoko bazala bato moko asalite bato moko ya mbindo bokesena docteur Kabe na bango kande bozomona na télévision botala bo réception place à côté sika ndoko retenir que moto asimbaka kasa po asala na VIP salle climatisée ils appellent na ba centre hôpital et hôpital où il y a une réception mulunge ventilateur ils mais à longo na ba ventilateur a commis na salle climatisée le corps la télévision et la radio té pour musala ngeza ko talisa yo yosko yaka komona ngona misu place azalaki 8 ans bateki lupangu wana so leki na kabamba place azalaki omona ke ba chinois bazotonga alongwe pona makima loyer te alongwe pona régie des hôtels pona sinel te bateki lupangu pe babuki nyonso bazotonga étage ndake na kabinda mais totana no sika yango bureau na été mais réception seulement oye au fandi télévision ezawana climatiseur malili qui est derrière docteur Kabe derrière le grand maison et sa guérison lobiko simanaye lobiko nazana oposa ya mutu moko azala guéri grand maître le doyen c'est ça a toi dit pour soi liboso na ngai na nzambe soki nzambe tina kokende sika nini nayebisaka bato boye bosukisa nga oza mpenza mobali neti maloba ndeko na yo akuti kopesa grand maître ke tomona ebele ebele me ndeko na ngai lukuta na yo ekokunda yo merci ndeko na ngai Eliezer sécurité ya mwana mobali wana eza population ndenga akoma na matadi bana matadi ba mobali asali sécurité na yo sécurité na eza population ngai omoni loko ezobuma bino biso tozaka bafanati nayoki déjà osobeti déjà nkasa donc obeti yango grand maître asayoka mais batele penza wana manisa ke mbola abingonge koki ese koki na yoka mais ndeko na ngai mandeki tekana sili sata mwandambu ya madoba ndeko na ngai na koyebisa bino boye biso toza mpona bato posa na ngai eza mpona bato oyo bazobenga batoma bayebisaka jésus asekwe mpona yamba mpona yeba ya solo aza ye chamisa mpe bosukisa ngai mpe nasukisa bino malgré namoni mwana mobali oyo Fofana akimi mpona témoignage ya téléphone. Merci. Tu as témoignage trop. Mais là, c'est qui est derrière docteur Kabe? Derrière Yangai, pour Nangai, na kono ke simanangai iloko ezate. Ngai pour na liboso nangai na zote na Nzambe. Merci. Ande na sukisi na ça toujours o alingi les bâtonniers tolobela o salaka espace yango. Ande na sukisi ya koloba eza ebele mais Manix Kembo ndazo gérer biso. Na dédié émission oyo na mutu oyo atalisaka docteur Kabe Musala. Merci. Merci.